Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des Amants. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public, émission impact, émission idéologie, émission de votant à premier tour veut dire deuxième tour exaté. Et ça l'a bien tant Didier Masuki ça l'a rabi, ça l'a émission na on a déontologie, et ça l'a bien tant Fabrice Ntie Kaib ça l'a les boss américains ça l'a l'émission no kitoko, les millionnaires peuple qui la boss noté. Et émission télé surprise à l'autre ana kimbantseke na kati na quartier Chikapa awana venir Palula numéro 3 bisika toye na maman Thérèse Funda au Azara na hôpital na Libende maman moko na France atindaka mbongo à travers l'homme de Dieu le pasteur Kossi à groupe les bons samaritains $1500 ezali mukete pona kolonga Libende zena likolo na ye tokendaki na hôpital balongolaki botala ndenge ezalaki mukolo ngo toyi kofuta mbongo wana na hôpital ya Kimaseke oya INSS ndenge tofutaki mbongo ba promettre biso que dans quelques semaines ba kosala opération na balongola ebende na likolo ya mami oyo to pe ya koko mama ndenga na bengaka balongolaki ebende yango kasi mukolo balongolaki mwambutumbutu ezalaki moyeto ya ezalaki na Bogo Sanderson yango pasteur Kosabi mikolo eza mikolo ba fête tokeni tokegotala eta mama azali si réellement ebende ngo longaki malamu po TV za radio te bomona bilili yango toyi ana veni Palula ana Kimbatseke na kati to ya otala mama ndaku ne yango ndaku ya mke bomona ya ndaku na ye toyi ata otala ye mama Thérèse et ça moi bien tozali na pasteur Kossi tozani longo tokota naye pasteur Kossi na pasteur Kossi ko pusanaka bonjour papa bonjour ndeko Rabi Mafia je pense que tokota ensemble tota maman si yende toyili na mukola lelo donc tokota po totala ye abe mukola ba feti o tokanisa mama télé surprise surprise télé surprise toke elongo na pasteur Kossi tota maman Thérèse ba longo li bende wana to sola pe mukena mama sentiment ni zandenge nini voilà ok bonjour voilà balandi avis du public toza déjà awa na kati ya ndako ya mama Thérèse Fundu et maman Thérèse ndende totu sabino libanda kuna azalaki na hôpital je pense bomonaki ba image na Bogo Sanderson tozali na pasteur Kossi asi abimi toya kotala ye maman tinamba on a poto à travers l'homme de Dieu le pasteur Kossi maman sikwa zananda kumbote mama obima mkoloni abima mkola lundi mercredi donc c'est déjà mikoli mbale na ndako ilongo la misatu est-ce que opération le kai malamu opération le kai malamu penda bende nyonso balongoli bende balongola nyonso est-ce que komi kotambula na kotambula nde bapesanga sanza moko na ndambo soko ekoki na bando kotambula na beki muke et 3 mois soko ekoki sima na bando kotambula penza ndenge batambulaka c'est bon maman et okobisa bandeko nini ndenge obimi hôpital obo bandeko basungi yo bandeko pe bazotala bandeko basungi nga penza nazopesa merci nazopesa penza merci matona nzambe obaye kutala nga pe napesi merci nazongisi matona na nzambe penza lokumu nzambe azala kaka ndenge wana. Bien tozana pasteur Kossi comment na mama boya bimi hôpital baloni bende zeko côté $1500 et à travers émission to salaki na yo ndeko mama moko na France asungaki mbongo ye balongoli bende yango ezo salondenge. Merci beaucoup tangu tokomi na komisi na Nzambe parce que Nzamba za malamu na bémission les cartes monaka mama za na problème koloneli bende mama waza na France atindaka mbongo tofutaki ndenga tindaka lelo mama abimi azongi pa na ye et c'est on a zana yangwana pour mama zongi déjà et na cadre wana ngapi na hôpital na belaki na bimaki na cadre wana c'est na yo rendre mama visite parce que na mona sou passe ko bela ndenge zalaka et surtout ezalika batamu ki mena nyoko mi na dépenser bongo mama zo ki tamula
donc c'est plein qui na kotala elongo na équipe ya télé surprise ya ko surprendre maman ndenge pas ça surprise ya komona biso to kitika mbala moko juste dans la quartier Chikapa na K15 avenue Palula numéro 3 donc K15 non donc Kimbassé que K15 bateau bayebi qui Kimbassé qui bien ba comprendre déjà presque même na quartier Chikapa et na nyonso na kansepe bientôt ba fête dans quelques 2-3 jours ba fête na kansepe maman père me ko fêter ne fils que ta soso moko et moi l'os moi secret donc le pasteur avait pensé mais la maman quelque chose dans le cadre de la télé surprise avec à surprendre maman visite et puis il y a une enveloppe je sais qu'il y a le bas montate mais c'est un homme de Dieu mais enveloppe moi bien c'est ça donc c'est ça enveloppe ça pour na maman quoi somba soso pourquoi pas secret pourquoi pas kotata talo solution na ndako et vous allez bien mingi yango nzambo abikisinga malade et nzambe wana naza rekolisa na église na ça qui on ko sala pe na kansipe ko pe ça peut maman fêter parce que azali no peut-être amulaye et on suppose qu'il va dépasser union de ken le côté ko ya awa mba muso ba question ko sala comment ko fêter mais nzambe wa nzambe ya ba surprise inattendu agréable asimba ki motema nanga poke na lukasuka mama na kata ko pambola ye donc maman funda Thérèse o exemple na yo osomba soso osomba ta secret mkola ba fête yo pe olia omela pendenge batu misuba omela donc c'est ça voilà maman Thérèse de Funda et moi na yo pasteur akanisi yo zaina hôpital c'est vrai maman mon en France asta la qui geste ya bien obimi ndo tozo kumisa nzambe tozo betela pe maman ngo maboko nzambe pambola ye aboya totanga kombo na ye na télé alandaka pe biso mingi lelo mwana yo pasteur akanisi yo par rapport à la fête ozwa ata eloko ya kolia pe mokolo yango okoloba nini papa napesi merci papa lokula papa pasteur akanisi mpenza moni pasi na ngai moni mpe nyonso papa napesi mpenza merci na ye nzambe na ngai tika esila te obakisela ye lisusu asunga kaka asunga nga moko te bato pe mingi bali papa asunga biso na komo na ye Yesu Masiya amen mais depuis obimi ozolia na quand même bien nazolia bien papa le lia ki mbisi la mer lelo na mimbo oselo mo matembele kuna olia kango nalia kana nga matembele te Bien, bango bazolamba kuna yanda kuna bango et voilà beaucoup d'intéressant je pense que toi aussi si na sona maman mais la moni n'était moi na eto koko on peut aller dehors bogos to tuni mituna to sona bande kolbanda merci beaucoup maman nzambazana an papa na pesi merci pe na pesi merci na nzambe oya big singer oya sali penga oya longolinga pe na l'hôpital na komia na ndako na mbongo papa on dit ma te ba futelo $1500 wana papa na ndima kite pe na za kulela na ndima kite pwana ya na mutu oya kusunga na mbongo na te kasi nzambe na ngalo kula sunga ki penza atini mutu asunga yi penza nazo pesa merci matona nzambe nazo kumbisa pe nzambe tango nyonso nzambe azala na papa na pesi matoni mingi nzambe azala na biso atamusaka papa merci beaucoup maman biso de sepeli kozala yo tokoya tobanda otala yo tango ot makoki kozala so pe bato mosusu bamoki basunga yo babengi biso tokoya oza malamu Bogas Anderson on va aller dehors voyez on est à l'intérieur de sa petite maison à Kimbanseke on va aller maintenant dehors pour tenter de parler avec ses petits fils qui sont là et puis avec l'homme de Dieu le pasteur Kossi. Et bien voilà, merci beaucoup. Et pas Fabrice Senteka, le boss américain. Joyeux anniversaire à Panayo Fabrice Senteka, le boss américain. Le boss était le millionnaire Pepe qui est là. Veut dire qu'il peut m'accaser un tambour amninga na hotel. Amninga na hotel. Didier Masuki Mbele Amande Fapembe. Siko Nazana Coco ya maman Thérèse. C'est ça non bonjour. Bonjour. Tika Nsimbelio. Oza Coco na comment na? Comment na monsieur Ige. Monsieur Ige. Maman Coco azaki na hôpital.
Je pense que boyoka ke bafutela kimbongo pona ba opérer balonga ebende zan likolo na ye et ça là non ndeni tambo yoka ke en tout cas to sepela na makasi ça là biso bien to sepela ki na obena na nyoso to bute ko sala Zambe apambola bino pe azwa lokumu apambola pe mingi mama o atinda kimbongo po kotaza pena misala na ye ekende liboso. C'est ça, le misala ne ekende liboso misala mbali ne pe pambwa mana ya bana na ye soki basalaka déjà lelo mama abimi tango akomi bokende kozwa kuna to bana ba kotika en ambulance ba kotika ye awa na vati ti bakitaki awa na ndenge to kotaki na ndako mais à part ça ndeki mande za nango est-ce que azokonya omela bakisi to pe azolia na ye bien te kolia azolia na ye bien bakisi kana ba ya la mère la mtaucho bela ba la mère bon wana eza guna ye moka sepela ki nango basalela ye nene wana bakisi ezali ok ça va malé ça va ou pouvez savoir bateau basel geste wana to bateau balanda biso po tozali pe na pasteur à travers ye pe bateau bazwa likanisa sunga mama lobani bon nzamba pambola bango kaka na likanisi oyo bazwaki mpona kosunga koko nzamba pambola bango atika bango te akontinue kaka kopambola bango. Ça c'est très bien. To moni serment azosala nguba wana azokalinga bo comprendre tamso akimbantieke ndenge mabete baokalinga nguba wa nangi pe posa kolia nguba se yapusana no boye yaka boye okalinga nguba na ye nguba mai na beta yaka ya kota nguba na mona nguba no iziki pa mbote kombo nani nzuzi yona mama Thérèse Bozande koko na biso tambo okaki bafuteli mbongo basali opération esala mnonde passe esala mno passe esengo tango ayi ape bosepeli olobani mpo bandeko oyo basungi mama Thérèse nzamba pambola bango abakisa bango. Merci beaucoup nzuzi bata okalinga nguba na ese na biso mo pa osala matembele ne kuna na evite soki alinga to lobisa ta muke asa matembele oloba mama il fallait qu'à parler à ça maman tembele ne comprendre toi biso na kimia matembele to lia lia kaon Arsène Modabi alinga matembele to singa bina o manke matembele biso to saka nango bogo za ndeso mukolo matembele yaza na avantage pour lia lia kana yango mbote mama mbote papa kombona mama luba mama Nzai bale sengo makasi ne to yoki ne basala nzamba baziko ko basungie bapese ko mambo balongoli bena to zaki ne sengo makasi poto bino mo bogo ibonge boko ba ulongola onde to ngado ko kate pombo ngezalaki te ndenge musala nzamba zimbambonga futelie basungie balongoli bena do to zala sengo makasi poto lia babona ne biso nyosa nsame ndako atuka nzamba zoloku. Merci beaucoup ma Fifi. Et Bogo Sanderson, l'homme de Dieu est là. Vous comprenez, moi, mes lingas, c'est un absent Kalingouba. Linga, j'ai Pasta, c'est quoi, comment maman n'a été au abimi bouillé? Ça te fait comment? Non, toutefois, j'ai béni l'Éternel parce qu'un zamba malam. Et Batumingi, Bazope Baka bouillé, Bazape, la bon, la famille, mais bon, on est encore au sel au monté. Et Bimagi Pamba, bien que Bazayana Bambongo. Mais maman soki kabo mbongo esalaki te na nzela na ya musalo to salaki maman France mwana ki apesaki mbongo mpona ye libende longi lelo abimi de salingi sango makasi et na komisi nzambe to kotie pe. Je pense que vous voyez c'est une famille je dirais misérable bazo kemba baza kotona kimanteke na mwakati veni palula na chikapa ya mwakati bazo kemba ndenge la sœur Fifi lobby $1500 banga bazo wapi nzambe kam tasali maman pamboula manayo. Donc c'est ça et tango na otiko bi hôpital ngapi nde na belaki na tali passion na yokaki ba perfusion ba nyos na ndinga ndeko mona na mone lokola na okufa mais lokola moto premier sentiment moto mutabanga kaka mais tant on comprend qu'il y a na mission na nzambe et nzamba bikisinga yona kanisa iko kita sur le terrain na kanisa pe koko yo comment ko fêter maman Thérèse on moni geste salami ya mukie ko za wana mais tokuta daji mona mukili weza mukolo na biso baba keloko mukinde ko ta analyse donc c'est ça et moi mukie wana ko somba ko permettre somba loso so telo ko mukie ya mukie vraiment donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci surtout za fidèle na mama mukie et c'est qui amener les plutôt za fidèle et na bande ko nyonso oyo bozoluka comment beaucoup ko sunga bato bat passer belé au bana ba besoin mais bato sunga on ba sati ce que simbami
numéro n'a affiché l'écran même bien décorabé ça affiché to ngeza 089 plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 so bingo ozwangai to bengen décorabi okozande décorabi les équipes ming autres travailler na bango et to kozanga te ko komisa soko pesi ndenge biso bapesaka ndenge biso mo mpe tozoya ndenge biso yipo pesi to komisa. Ça, c'est très bien. Et bien voilà, beaucoup Sanderson, je pense que toujours Zonga, et côté arrêt, bon, tout ça, des annonces qu'on a. Vous comprenez, côté qui n'a pas moto, n'a moi Kati, n'a Kimbase que Awa, et n'a moni ba n'a Kimbase que beaucoup, ce qu'on soulève un peu, nous ça bien, ça période de la fête. Ba na so Kimbase que bazawa, yo comment on a? Oh là là, bazo qui m'a na bango. Tika bango problème te bazo banga na bango, bana ba moni biso to ya wa ta Kati Kimbase que moi ba masango bimi déjà bango ba kalate to ya oliango ah mais to bima on va aller désannoncer là-bas. Quant à moi je dis déjà merci à Didier Masuki bon mais ça na émission au télé surprise et ça va bien bon mais ça na au télé surprise moi ça ndeko no surprise benga biso on ça la ndeko no surprise na te ndenge nini ça la biso signe to kei to ko ba solo na biso. Dieu le seul et l'unique vrai grand prêtre accomplissant alléluia les sacrifices complets et définitifs. Jésus, tu es la seule offrande définitivement valable contre les péchés. Nous t'adorons avec raison, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons avec raison, car tu es le missionnaire qui a accompli, alléluia, valablement sa mission. Tu es la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, qui fait de nous les meilleurs adorateurs. Car tu es monté dans la nuée en présence des gens pour qui tu étais mort. Et de la même manière que tu descendras, alléluia, dans la nuée, en présence des gens pour qui, alléluia, tu étais mort. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est une perte pour moi, Herbie, un jour, de ne pas voir en face de moi le roi de gloire que j'adore, à chaque instant. Oh, c'est une perte pour moi de ne pas voir un jour Jésus que j'adore. Oh, cher Saint-Esprit, prête-moi les mots afin d'adorer Christ d'une manière autre qu'autrefois. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous présentons fruit mon âme, c'est-à-dire fruit de mon âme. Parce que Dieu le Père est à la recherche des vrais adorateurs. Il est dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père est en train de rechercher. Bien-aimés, vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu afin de lui plaire à chaque instant. Et les instants les plus précieux, les plus merveilleux sont ceux que nous passons avec Jésus quand nous l'adorons. Et la parole de Dieu est comme un arrosoir plein d'eau qui arrose notre âme pour adorer librement le Messie. L'heure a sonné pour adorer le Messie. Si dans le temps de Daniel, les instruments de la musique mésopotamienne ont sonné pour adorer et se prosterner devant l'image qu'avait dressée le roi Nabucodonosor, ce n'est plus le temps d'adorer l'image de qui que ce soit, car c'est le temps de se prosterner devant celui pour qui et par qui toutes les choses sont créées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le fruit de mon âme, c'est l'adoration. David était en train de discipliner son âme. Il dira, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Reçois le fruit de mon âme, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, my Lord. Eh bien voilà, tu as aussi musika, tu as aussi et pas ya maman Thérèse, oyo bomoni wana. Il fallait opérer et bien dans l'école. Ils ont dit moi tant bon ils ont quitté. Dès que mon enfance a sunaki, moi mon kémon n'a qu'à travers l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, les toya qui wana c'est l'opération maman Bimi. Comme si nzambe merci pas de quoi tinda kambongo. Merci pas nous pour la télé surprise. Merci pour l'encouragement pour que ça soit télé surprise. N'était pas ça comme na suka sur na bisa lelo ko baksanini. C'est pas dédicace ko za pour doit bien la période de fête. Joyeux Noël na bato nyonso oyo balingaka biso na Jolie Landu nzamba pambola siko ozali Jolie Landu J nzamba pambola yo Joyeux Noël na Sylvie Matondo mama na Peniel Joyeux Noël na bandeko nyonso oyo balandaka biso depuis lelo kopesa baconseil mpona Didier Masuki mobala mandefa pembe boss Didier Masuki mobala mandefa pembe nzamba pambola na Diezola London City donc rapide lelo attends qu'on fait la papa Diezola nos condoléances le Diezola London City ne tombera jamais la moni fidélité
chance na biso ti eloko ezowumela biso simba la moko kola pambola désolé faut futela mbongo ya publicité wana moni mama okopera na London City wana Maman Gisèle en France. Maman Gisèle en France, bienvenue to Keba na tokofela papa nos condoléances. Merci beaucoup pas Didier Masuki Mbaya en fois pembe. Merci beaucoup et pas à Fabou Senteka les boss américains na boss noté Pepe qui a les millionnaires Pepe qui l'équipe à Makasi. Bakfet yango merci et pas na yo balobi Arsenal super Anita Lelo Arsenal balobi des fois joyeux anniversaire Panayo, super Anita Lelo Arsenal. Joyeux anniversaire Panayo. Charlie Maloula 3 fois Dior. Merci à toi Panayo. Linda Stone Motema ya Murunda. Wana moni Nadine Bolingo. Merci Panayo. Merci ko Oya Gobeli Chafou Mwabilele. Maman Narid Randi Louawa. Un enfant pas comme les autres. Merci Panayo. Joyeux Noël et pas ya Kokonza ou Angèle Kinkela. Batutu Balingaka vie du public. Ils ont télé surprise. On a une surprise. Benga bisolingu. On a la surprise. Il y a bien la famille. Ça la signe. Ça la moi bien. Au moment qui m'anteki. C'est Anna qui m'anteki. Parce que tu sais sur la biso qui. Ciao. Jésus, toi qui accomplis une œuvre rédemptrice à la croix que personne ne pouvait réaliser sous les cieux, car tu n'as même pas tenu compte à la cherté de ta vie. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse